na lace tala kaka na kati hotel wana tolala boye na tongo nango na butu nango alaka ba makelele na tongo alamuki bato makelele na tuni yani na fongol porte na tuni voisin nanga mundele yande ni ute ba pisquad ba kuna ba musicien ba o baza na bengi kolotela yo ba musicien ba ba o ebsenga tende na bini banda po bato bakota batala bango 500 rand. Il a fallu à combien? 500 rand wana donc pour billet ils ont valeur à 5000 rand. Donc 500 rand wana donc pour ta la bango droit de ta la bango loko ba $50. Na billet loko ba $500. Parce que na tala bato ani so bali bana na ko tia bango tout. Ofele. Ofele ba ta la bango balé na bango ba meli na bango. O ko rappeler biso âge non pas votre bota biso. Bangana en 1988 ya. 1988. Son bon on exila boyo et puis au souvenir netini au bon c'est va bien au soma netini bon na somba batubaran kama tubaran tamba pena kama limousine. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es kangi ba site tout Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso Congo Promo biso ginza mete bobulu yamoni balala avec Rafingindo. Congo Promo ne tombera jamais. Parole de Fab. Nicolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia. Ouais balobi Rafingindo. Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ski to zakani na Boston wana raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour, à télé internaute bana mai tout botola rabiso, ba congolais tout ba diaspora tout partout dans le monde. Merci beaucoup na Mandela Bete full option 1 kilo d'or. C'est-à-dire pembe partout comme Mandela Bete. Grâce na bomo na plateau, grâce na bomo na to vandi boto ça l'émission très à l'aise, grâce na to comme na bureau. Et puis sur lingi ba salo image mariage fête clip. Marabu tout à la visuel, audio visuel et puis contacter bicho studio munene na mbuga oyo. Studio Mneza Mboka au Mandela Bete Production. Bon, ça la maman donc merci beaucoup na Mandela Bete et la famille Bete partout dans le monde. Tu peux si nombo et puis tu vas niga boye bureau na biso fonga mi kanet fonga la tango to kanga 18h et puis tout monde jeune garçon moro boy noko moro boy play moro boy prêtre moro boy aye abino eduka biso la maman loba to yembi donc mais avant na bandolo bisa et puis avant de passer parole Nenga na standi ba tout linga trésor pour tout bon retour à Mazembe trésor pour tout lumière espoir ya bana chango trésor pour tout donc biso bana bana chango to kana simana yo maramna lo ba chiko Saint-Esprit a contredire ngate trésor pour tout vraiment za a pas bana chango tout au trésor pour tout pina ne gandi chango quoi donc bon retour mon frère mon trésor pour tout tour ya gaga na Mazembe toujours ba étoile ba chance marambe belé puis x5 quand on bete ba ni passé on a score année au x5 na pêche moto et puis Rachna Ibaka 2m50 mon compte va mère tout bana États-Unis bana States ni quoi Serge Ibaka to pesi Serge Ibaka mbote midbi Serge Ibaka fierté à africain to pêche moto et puis tout démarrer les émissions succès ka son finu ka Paris Charles Esther Bois la partenaire officiel presque bango la double jambe électrique donc bana mai tout boyo ka message on de quoi émission bonjour papa Bonjour. Santé za pena donc micro direct tout à micro za pena laisse c'est bon santé pena dans mobutu na guado quoi kombo nini kombo nanga Arnold Kaseki $1 million. Arnold Kaseki $1 million ouais oza sur Congo Promo chez Rafingindo mokonzi ya pembe mobali ya pembe bakari ya pembe patron solana ba travers bien pour bo sentir que travers aza bien zolata bien parfumé puis na futela na ville ya mboka oyo na ville ya ngola paneza ka cher pour tozaka tosala na Congo Promo au senti montre cher téléphone portable et classe donc pour tous en Congo Promo merci Rafingindo pour l'opportunité pour la place au Tchabiso de l'eau comme bien 10e match Rafingindo merci pour bien 10e match comme moi sigango au Rafingindo a baptisé un 10e match pour tout ça la boulot pour communication information comme la rabino pèse pour ça ba congolais tout ba diaspora tout bo aimer page na biso Facebook kin plus tout na bo aimer page wana et puis bo lukanga na WhatsApp na numéro na ngola papa message na nini pe oyelo mbango boso to emi na plateau na biso lelo ezayo message bon message na nga za pona sabana mai na ngai ki vie ya mystique vie za danser talanga le prêtre yo prêtre
ndeni tomonyoka boye prêtre ko na chine na la gomme nga prêtre donc so mwanga na boye pona ni na so ki mbongo eza mystique mbongo alo suki ya mutu bakata ngo pe ebotaka la donc nga pe nandi Arnaud Kaseki $1 million baboya bandima Arnaud Kaseki kokoka $1 million $1 million po ani nga na ya mbongo ebele yo sima mikope la mbongo ebele be esilia ezo la mbongo ebele be sili mbongo $1 million mbongo zaka $1 million bon nga zai nanga ana mboka na biso Angola ponga mwana kazenga bota mwana kazenga na vanda mingi na kaskela na ningi pe na ba crise ka mboka ndiza la rana te na buleki te na ke nanga ba boka ba Namibie ba finduki kuna na fanda bon akoma pe kuna sala ba bulo na ngai ndiza la kaka ba bula maboko ponga la stafer tonga banda ko ba predu na tele misaka même comme boye senga pena la mwina tongo bona lokoti porte-monnaie a porte-monnaie na bisala la ici la raté ola muko na tongo to ke malembe moni obat bota la biso minini bota la biso muto ba Serge Baka bota la biso ola muko na tongo na mboka ni na mboka ni pena lekaki bango na mo to so malembe ona aza fierté azo ide Afrique belé au salama mbili na Afrika o izomona na miso beaucoup de respect pas Serge Baka ola muko na tongo omoni porte-monnaie na mboka ni na Namibia na vinduki olokoti porte-monnaie après porte-monnaie na la bisana kala wana nini bon 2013 2014 to kota 2015 presque donc ça combien par jour porte-monnaie donc babla ndo misana msuna ba $10,000 ba 15,000 be msuku na no compter bala ndo misana potel na la cher na ba tem msuna futela ba $200 butu mo msu $500 butu mo chiko osimba kisi quelque part ba bisa kiyo olokota porte-monnaie to olokota ka porte-monnaie azarbo bon banga kisi non ngana tunyo question répondre ngana bien bon nga na simba kiste pena simba kiste bana na botama na dilubo wa bien on ser na ngai bon ebisa ngande na banga kisi bon funa tunyo so banga kisi boto kino simba kiste bata kisi babanga biso batanzambe ouais c'est bon to continuer après le côté porte-monnaie la lokoti porte-monnaie ne changa bala ne changa donc na bon bala mo na ndo courtir na ka vida na za pe na esprit souté azonga na buleke na zonga mboka etake na Luanda na ya mais muko supe na bulana zonga mboka na kacha bora na Chicago la ma souté to se comprendre bota la biso vraiment trop maître Samba na pesi mbote porte-monnaie so ina ngambu ya Angola bisa sumbo la mais so na Santa Clara la mi na Chicago la fo to benga no porte-monnaie manger ba habita ni muno bengi la ponga lokota kyango kaka lokota kyango kaka donc tengenge kaka tende la rien nga una lokota mbongo na bando lokota mbongo banda o mwana nanga tana ziba la wana tana zongi na kezambi so bala wana bono so na porte-monnaie par jour ba $10,000 ba $15,000 yono porte-monnaie so kanyango fungole ngo butongo misa ko benda ba $20 so sendeni so kangi so bendi $20 so kangi so ko misa so $20 malembe si mbongo wana tout na condition au lieu yango chaque jour la condition tene so na parler la ngana la l'aise na do ponga futela hotel na donc na nyonso na cuisine na double salon donc na l'aise mobutu na guado 3 bana misala na l'aise tela ka na kati hotel wana tolala bwana tongo na ngo da butu na ngo ka ba makelele na tongo la mugi bat makelele na tuni yani na fungol porte na tuni voisin na mundele yande ni ute papi squad ba kuna ba musicien ba baza abenyi kolotela yo ba musicien ba ba ebisa ngatende na bini banda po ba kota bata ba ngo 500 rand. Il a fallu à combien? 500 rand wana donc pour billet eza valeur à 5,000 rand. Donc 500 rand wana donc pour ta la bango droit de ta la bango ko ba $50. Na billet lo ba $500. Parce que na tala batwani so ba libana na ko cha bango tout Ofele ba tala bon balé na bango ba meli na bango. O ko rappeler biso âge non pas votre bota biso. Bon ngana en 1988 1988.
son bon exila boyo et puis souvenir netini laro exila lango bon c'est va bien au soma netini bon nasomba batubarão kama leo tubarão tamba pena kama limousine na lango kutiba ba matiti na beta na batu donc sona nena si nena ndebat ba yibinga na balar bakotwana tona mano na bimi boye na unjiva banyango ndo ba ndeti ba maguru do ba masana ba maguru do ba maguru do mo boye ba changu donc ba komosa ndeti mwa nyombe tona zonga na kati la rezongi siko tout te comprendre bien c'est to comment ba preuve ata ba extrait bancaire ba preuve ya lango bala mususu ndeti bala mususu ma ba carte visa la carte visa za ngwa ma carte visa là ma carte visa au visa au visa au visa dans la resila la ngombe ba carte visa no c'est ba transfert ba mbongo eza ba nyoso no la resila la ngoko siko oza conscient que ezai mama bakisi te ngada bengote kiza kisigo porte-monnaie ezai couleur bon la mukano couleur noire noir la bien et bon c'est ngate il faut prier vos fonds rien ponga bielote eblote ponga bi mais ko uta na ba million ko komando ko million na di papa boy embryon mutute bon ozomo dona koma kuba se mo boy don pona beta don muto beta ngimbre ngambeta na zongi na bula na famille na zonga famille na ngana ngola ya mwana matigulo ekoto na beta lobby RDC bana RDC mbote na pesi mbote makasi pena koto bozali o Arnaud Kaseki $1 million $1 million mbesila nango mais combo ndetikala quoi bon toujours combo nana combo tilino na la na combo donc bongo ndemte sila nango mais combo etikala bon omoni bablo musu na vie donc za bazar te ya bazar te blo musu beta nga bla benga ngonde na beta ne tili bakuna zelo bakuna zelo pourtant na okende na le lar koto oke yokande ba musique ba fali pupa yebi fali pupa très bien et c'est bi fali pupa na ba trop grand ngana yi fali pupa na nenga gaya na yi fali pupa lokola ba P squared wana ala bagazi wana fali pupa pour fali pupa mbio ka musique ne fofuta 1 rand na boîte na good life futi 1 rand mbongo ebende ko tipriak bambongo wana bakangisa bala so ya ba pesa mo bakora 1 rand wera son fali pupa papa wemba ba musicien mingi ngana bi o batu biso te di trop ngana yebi ba musicien congolais miseni ya boko na musicien tout fali pupa pe simbota mingi ba musicien nakutana la chance akutana ba musicien congolais te iboye kuna po ngapena donc talaka ka mobutu na gwado dans la bimate na bima papa mbate mobutu na gwado donc na sepelande mingi na ndo sepelande mingi na fali pupa poli na koma na frère comment ensemble appelle sepela mingi na fali pupa ko ka banga fona ko pa fali pupa dossier $1 million so $1 million ba benga ko wana simba ngo buyi na maboko na yo tout bon ozon par tranche ok $1 million wana premièrement donc na simba pena $1 million na boy $1 million. Donc, tu as des dépenses. Tout le monde a eu ça n'a passé. Kelly Tsumbu, au geste de Paris, Kelly Tsumbu, au geste de Paris, on a profité de le président Mata Pongolov, le président Mata Pongolov. Il y a ça qu'on a Rocha, donc Barnganda qui paye, donc Barnganda qui paye na casquette sur la Rocha, donc na Rocha. Banda ngana qui paye na Rocha, donc président Pongomata notre PC ambo pesa ça na hôtel dépense pendant 2 ans. Ouais. Tu as combien peu près? Bon, pendant futa $500 na butu en journée moko. On a pas colia. Butu moko. Butu moko en journée kututé. Ka butu moko. Ponga na bienga nga butu ne na kelala. Ah pas ko dame. Siko yango mte compliqué o lelo vie o comment? Bon. Finanga compliqué te pona na kande na zaiki. Mais au pays sous carte, bon, makolo, na parfaitement on a parlé là. Donc il n'a pas mis ça en l'action, son décidé donc la valeur de il y a $100,000, $200,000. Dans beaucoup de tirs on a sur un bon on a ôté que $25,000. Ah viens Mandela ou tu na habité ou tu son baba parfait ndambute banya benda on siko je comprends bena yo na mito ba masatu ngana nyongola bango banga ta Alex fumunja futango $20,000 c'est bien bon malem ah vous avez le dette sabat
$20 000 c'est rien pour la vie dans Alex Fumuti Bandera. Alex Fumuti ça prête te payer on défait banane. Donc on défait banane. Ba masana na défait bango ko ba magorodo ba msu akuna donc na ba non tu vois. Ba porte-monnaie na te porte-monnaie na kanga mna zaina ngoponga na lokota kyango. Ya chance na ngali bakuna zero na bende balaro wana kutetali kwa ba vie na nga. Je comprends na conseiller bana mai. Mais est-ce que c'est qui si porte-monnaie? Ya kisi sita c'est qui simelia ngati bongana to za tikasi ya pesa melinga bona sandi pesa melio mbongo zo luka to bima na porte-monnaie ndeza bozo bima porte-monnaie te sino chebwe bimi porte-monnaie ngoli mwana ngombongo sila porte-monnaie limo bo sino na porte-monnaie amena bambianta $45,000 mama na ngai makambo kilitsumbu ogeste pare ya na ngana dilubo na minicho pe na porte-monnaie na siko tarana koti na ngola pe na minicho pe na ba ange kaseki bana sika seki bati unanga wadadi banga bazana ondeni na minicho ndena za vive kuna na ngo siko na mboko donc bono $100 ngana kombo no mona ngabwe kombo la danzeti yana na kaskel tuna la kombo Arnold Kasek $1 million pe kombo na ngoi daya gati ozoka sumio na ozwana ngai olotaka porte-monnaie comment bien renouveler porte-monnaie tengana travailler so bomba 30,000 quand aux yeux sika moko tiro 30,000 na journée da 2 ans na combien na bien so content ouais porte-monnaie renouveler te voilà makamuna ngai je comprends conseil européen ça travaille ba jeune au génération na biso lelo pour nos frères jeunes na ça bango que vie eza nango malembe visa précité monde TV tokolanda ngo na lombangu te donc vie soki o salara na mkia no bomba ozoyeba ko tsango ata na mulangi lobby okoma osimba pe bambongo nga na simba wana ba $1 million wana soko zaka ndambala ndam ozika mulangi ya munene oko chalar malembe osala comptabilité osimba balaro Arnold Kaseki $1 million asimba mais quoi na kwa di papa te kobangela kuto te pokombona nango ka kombona ngo peso vie ka kombona ngo peso vie na suka to mo na suka ba tubo dinga biso pesi mbote Mandela bete $1 kilo d'or donc ba tubo dinga biso rachina ibaka 2,50 m konza maman tout aux États-Unis ndekwa Serge Ibaka kala troté donc il comprendre trésor pour tout gaga bon retour et puis chico cet esprit toujours et ça na bino et puis tout ba partenaire tout succès ka son film quoi Paris Kelly Tsumbu ogeste pareil ba tout bolanda biso ba tout bolinga émission na biso et puis bat bota lorsque oyako leka pour ce message ni pour bat bota biso bat musu ba rosungo ba nela ba Mandela mbete donc motema mawa vena ngai gisa sana Irlande Jigens Makonda na France Mako capitaine Vedendai eza danze mais taka petit na bino donc ce qui bosali moi geste ça la bienvenue na ngai zo comprendre gisa ça au petit na yo kwa ya makila moko bon batuna mikili bali otinda bon onga na tinda na tinda mna poto ndeni songa kumboka na ngana ya tangote donc azaye kuna mbutu na gwado na ali ya balar na nga Colombo ali ambongo ne pour na yebe kutu porte-monnaie na utite jamais na kopesa en famille na nga je comprends assez porte-monnaie za mabe folia ngamo jamais kolia na dilubo jamais kolia ange kaseki jamais kolia na sika seki jamais kolia wadad jamais kolia bango je comprends donc ya mwana mais conseil ko pesa batu kisi na vie kisi za normal bon na vie kisi za mabe mingi po yango to koma osambela pour kisi za mabe mingi na vie dans la vie faut ko sambela ka ko eba ko prier mingi parce que nzamba dina bala zana bomoi nzamba prophète qui panza Samuel azana bomoi kipanza Samuel azana bomoi na pesi mbote mingi papa na nga prophète kipanza Samuel pour ba prière soutenir yango nde salinga na zana bomoi tilelo mais ça va déjà na micho ngana na bona frère quoi mais kombo na nga ko bongiso na vie ka kombo na nga na komba mabe na komba danze donc kombo Arnold Kasek $1 million donc partout na kini na on y atakini na ya penali donc la resila na ngombe na ya kini ya merci na watu batali biso tout monde mbala sima rachina ibaka 2,50 m konza maman et puis Mandela bete
1 kilo d'or quoi. Toi ensemble va tout donc contact nous avec WhatsApp et puis maramoto ça des filmages tu sais bino awa. Donc bon contacter bicho to yo ça musala mariage clip réalisation tout matanga maramoto tout en complet et puis bon son marakis pas docteur Alphonse. Qui n'a pas on a son marakis ça mo vaidi sur qui ça mabota son marakis kuna pobika donc maramoto tali guérison et bicho rabat docteur Alphonse to pesi mbo. Olingo bo malibala na yo mobala boya yo basemeki bachola yo pona kobota. Te yaka ayo papa Alphonse yaka nzamba kusala naluka kimwana makasi bato basekaki nga mingi libala na nga linga bakufa kasi na nzela papa Alphonse na ti mwana na nga papa Alphonse oyaki kao fobima oke Deza mobima zemi zalaka te tala futa nde na komi tamboli solution ezalaki ntango na ye awa talanga libundenge to papa Alphonse nde suka na makambo oyaki akolela fobima ya koseka. Eu tinha problema de alcance durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho. Não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento, a minha gravidez está aqui no EPANO. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi. E eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá. Também fiz o tratamento. Nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré pour faire pour yo zangi kobota, na ko regretter ming. En tout cas, ko kanga matoi na yo, misu na yo e mona kaka place centre yeke. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka. Olandi, est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini? Na bosani te yani kinoa ami nanga kaska pangala masana nga komambila na pesi bango mbote Ange Kaseki David viena ngai na bosani bango te bofi nanga bona bofi nanga Serge na bosani te ve bazala les na sepeli makasi mobali ya nanga na di lubowa mwana kasi nanga kapave na bosani bango te bana nyonso to alwanda na pesi bango mbote bobosa na te so mo na nzela bobika bino moko Arnaud Kaseki $1 million. Donc courage Arnaud, courage toi ensemble ba mista nanga ngeli na 0033 ba masta nanga ngeli ba masta nanga waso ba lati bazo mbremi to ba ser Ronald Minuki ba gloire ba japonais quoi. Ronald Minuki garçon poto donc Ronald Minuki et puis F Sarko garçon réel, F Sarkozy garçon réel. Et puis Mr. Nanga Deshine Inda 0033 nouveau marié donc bon bambriya ba ser quoi. Ninga Kamasutra donc tu peux pas de tout monde bolinga rabiso et puis Raf Ngino au moment de la presse congolaise confiance toujours tous ensemble. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es kangi ba site tout. Raf Ngino oya Boston et comme peut tourner biso Congo Promo, Bislo Ginza Mete, Mobulu, Yamon Balala, avec Rap Ngini. Congo Promo ne tombera jamais, parole de Fabre. Piccolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sali mokilina esia. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tuzakani na Boston wana Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout.